mboka sa contrôle, mboka na libongo, mboka na mopotu, mboka na flondondo, moboleya. Évolution est comme honorable Mike. Bon, évolution honorable Mike, tu as la séquence sur la tête. Parce que Mike il est malade, il n'est pas en bonne santé. J'ai dit et à haute voix. Hein? Il y a pas place avant d'aki, bah tu vas aller à fumble. Fais bah ta fumble, bah tinde qui bombe à carnet, bah ben rapidement, mi pepo ya mabeo. Tobo sana ileki. Total andiko Mike. Avoka yo talangawa, Mike osamba lendi. Grâce na makele na Steve. Grâce na makele na ngai. Tosenga liberté provisoire. La liberté provisoire ezaka na caution. Ba pesa la liberté provisoire boete. O kaba kosenga. Tosoki na kina mbongo ba kutino. Lokola mbongo lokola ba mbie. Ba mbongo lokola ba mutombo. Ba mbongo kwa bato wana ba pasteur ba mukuna. Na kozwa 5000. Na kopesa 10 000 pa Mike ba bimisa. Et Dieu me bénira. Mais malgré je n'ai pas l'argent. Merci na diaspora. Oyo bosala ki quand même to changer esika pasi akena esika mosusu. Parce que à l'engo déjà 11 a commis à 10B quand même. Kolo azolokum. Kolo apambola bino. Bon tu vas participer. To comme na deuxième épisode. Na mona ki avocat na kotala ngai awa. Na bolingo bande ko ngai to lingana. Mobeko nzambe atiki biso yango wana moko. Mike azaki musantu te. Azaki de bambebo ya salaki. Mais to sengele bolimbisi na kombo na Yesu. Soki totali kaka Mike esika ye azali totika ye tokoregrete molobeli ya sango. Allo ngaya wa santé eza misunga Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé misunga okatelinga lingala. Bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te, ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso, employé to non employé. Mutu nyonso oyo akoki kaka kokontribue na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Tika ete kimia eumela na mabota na bino ba ebanso bozwili bakuma alamu ya kolanda émission politique info na chaîne na biso Africa Info lelo tozana esengo ko yambela bino mwana mboka prophète John Ngefa parce que actualité oyo ezosenga présence na ye to parole na ye pour ko réconforter pe ko éclairer opinion tant nationale qu'internationale. Prophète John Ngefa mbote na yo prophète. Mbote ndeko kolo apambola yo. Boni santé. Médiocre typhoïde na malaria place botika ngai likula nzete na kiti na note passe na passe. Nzete opela na bandeke mo ya FC. FC c'est un polygraphe. Banene nga mikolo. Bango balinga otanga FC. Soko meki baneni wow na bandeke moko pardon. Éducation mabeo baso. Bonne gazo éducation ate. Même FC ça me m'a mboka 18 ans ba éducation nani. Siko lingini 18 ans FC c'est un pouvoir. Ba éducation nani. Ya bango Prophète John Ngefa tozo sa l'émission oyo juste après discours ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Olandi yango elo ni sepelation na discours. To sambela tata na lola na tiki Congo démocratique na boko na yo.
natiki journaliste na maboko na yo, natiki balanda biso na maboko na yo. Kolo tsunga Congo. Soki osungi Congo te tokobima nzela te. Bato milimo yango tobobo ya poloso batondi bisika nyonso. Bango baliaka bagboloko bazanga bisengo. Biso babola na bango tokufaka na nzala pe na pasi. Soki na moni article 58 ya constitution ya Olobi, ba richesse premier. Président Lobi, Congo est le pays le plus riche mais pauvre dans le monde. Mboa Swimboa. Maintenant, c'est le pays le plus pauvre du monde. Mais yo, on konzi mboka. So que ça va comme être riche na richesse. Tozo kende wapi. Kolo pambola discours yo. Pambola ba so ba yango. Pambola bato politique, minganga, ba journaliste, na ba pasteur, na ba théon sama mama be na komona sumasia. Amen. Oyebi nazo seka. Yo ozo répondre à question na prière. Na répondre la question parce que dans la discours na prière. Mais prière na so comprendre binoté bande kunanga. Mais Jérémie 33 verset 3 bin évoquez moi je te répondrai. Matthieu 11 28 top ça mikumba na pesa mikumba konga. Yo funda fa. Na fundi fachite. Na jimi mikumba na pesa pa nzambe. Nzambe mema mikumba. Parce que na yoki papa exemple wa mingi riche en potentiel, pauvre de la planète. Riche en potentiel mais pauvre de la planète. Hein? Mais pauvre tango di wapi? Na ba diriger kibiso. Hein? Depuis Mobutu jusqu'à Kabila le fils. Kabila ngo yo azali na ba milliards oya zui mais personne n'a traqué. Autour nango to développer mboko ndenge nini? Non, mais ce Kabila Azali, c'est au nom de l'alternance, au nom de la coalition. Fatia Outiko honoré. Là, on a discours quand même, on l'a dit. C'est pour la première fois dans le Congo, président Moa Zoloba, ancien président Vandi. Mais, il y a une humiliation. Tant que le président Zaloba, ancien président Zali, si vous allez Congolais, solo, il y a ici président fonction Zali. Au moins, on a Mitterrand, au moins, on a Hollande, au moins, on a Macron, Sarkozy. S'il y a manifesté, ils ont honoré pourquoi Moninga Zali. Yo vandi ko ozo humilier na koyate. Kabila ko koyate pona nini azobanga soki ya yei, tango Tshisekedi akoya ko telema. Parce que Tshisekedi c'est le président. Azomona ko ati moi sabotage moto na singa aye binde to yo kana to salaka non. Moi na za muke oboko leso komi papa to denga. Mama na ngabe ngai papa. Papa na ngabe ngai papa. Attention mais bango abotingai parce que na komi pe na niveau na bango na komi pe mokolo. Alors telle humiliation, et ça l'humiliation pelengendu to ko autoriser yango te. Yo pona efari Kabila ya. Il fallait Kabila ya vanda pacha sa discours na ye. Tant Kabila ye avandi, tant facha ye Kabila telemi, mbala simation na Kabila na tapiru lana ko longolango. Tapiru je na ko longolango. Na ko longolango. Sécurité. Sécurité ça na ko ba longolango. Parce qu'il y a une humiliation Tshisekedi ponani. C'est lui le président. Tapia ko na Tshisekedi. Mais surtout parce qu'on est le ancien président, Alex Sobobo Tobolingo. Il y a l'accent côté, net yé yazo vimba neza bien te. Mais Félix Tshisekedi a lobby eloko mongo na ba opposant lobby bango nyonso bazaki na objectif ka moko bien-être à Congo mais loko kaboli bango la manière ya kokoma na bokonzi ka nde kaboli bango. Mais so bazana ba mongo benga bango basolola. Où est le mal? Abia tiki bango libre basama. Atiki bango libre basama kama basala. Atiki bango libre parce que Shunara mbasima nayi. Tunanga Shunara menani. Kabila. Bino bo ba mamuta bat koma muyi. Non, Shunara mais mutamasasi komo nani. Kabila mutamasasi komo kenela kangakati. Okono okanega ko totola opena biloko. Kende kuna. Na bi kende kasite. Kingakati. Kende République d'Ensele. Capitale nini? Kingakati. République Mokatili Congo capitale nini? Kinshasa. Kende kuna Vatican za wapi? Na kati Italie no, na Rome no, na Italie no, un état des un état, Kingakati za bot. Kati sa frontière. Ne ozabina ma Chunaram. Obozobiloko. Prophète John Ngefa, tous on a eu souvent un discours ya Fachi avant de évoluer. À lobby Congo ya lelo aligné za la lisusuté mboko za ya bokabwani. En tribal la telemeli yango bakofingana mamba wa bikolo ba mamba nyonso ya bokabwani aligné yango te. Te Congo za tribal te. Tona 455 ethniques minoko meto za bomoko sofe ba ya mulenge na bentera mona adef na nunne ba ko chapso pelengendu loyenge na Congo. Congo tolingana ka Congo moluba zate, mosole zate, lelo to ndima bandane. C'est nos frères, ba kivutien to ndima ka bango. Ba swahili to zaka na bango, ba katanga to zaka na bango, ba equateur to zaka na bango, bo kaboneza.
toboyina bekolo mosusu oyo ya biso te bakodomine biso. Là ça ne va pas non. Là ça ne va pas non. Président yebi yango. Ye moko azali na opposition azali condamné ba Rwanda na ba Burundi. Ba ADF na nous. Wanga pona photo akanga na Kagame. Mais voilà. Yo moni akanga na Kagame te. Basimani boy. Kagame moni ngoma pute. Tala sa Kagame oyo nzambe. Yo Kagame. Okopolo lolo. Mais Kagame azali lelo pona diplomatie fati akutani ne mo bambale belé pona ko renforcer diplomatie. Ce que diplomatie n'a renforcé ni. Kagame a bomi 13 millions d'hommes na Congo. Tous les rébellions à Congo sont à Kagame. Problème à Fachini ni a organisé armée na la forte local armée ya Mobutu. Alaki yango déjà na discours ale. A organisé yango c'est fini. Déjà ba état major na Beni avancé. Donc c'est fini. Basala yango état major général ça na kat na Beni ou bien na Bukavu. Ati yango kuna. Lo monda baluki abagi na Kivu ke apesa bomo ina epo kimia bia souhaiter ngote mais osara effort kimia. Mais motalingali wate ata mobanga ko ni wa motalingali wa. Ne ba fiezo na taye wana ndi mate. Ata sa kimia mais kimia ko sale matin. Oyi ce sont des discours politiciens. Bazaka ba bon discours. Tolandi Mobutu, tolandi Kabila le père, Kabila oyo akei, bakomelaka bango ti bien. Mais pour la exécution, ils n'ont pas si mingi. Qui trompe qui? Ba discours na bango ngwana. Est-ce que pèse na paix? Aleli bato bakufi na Beni, alobi vraiment rendre bango mémoire, hommage plutôt à rendre bango hommage na mémoire na bango, bande konyoso bakufi pona ba rébellion, ba conflit armé, ba force négative ya sepeli na yango. Mais c'est lui le président c'est sango. Yo si mokonyo sa mboka ta moto lelo même bugumese bato bakufi na mpela ya mai ya wala kisasa. Ba bugumese ba soite bango moi condolence kaka. Gouvernement condolence kaka. Mais bo sala ndé. Pour kanga hémorragie wana. Parler c'est bon, mais de quitter. Et fait que bazan alliance moko mabe. FCC na cash. FCC a kondima mokolo moko te pla ya Tshisekedi de Simba. C'est comme Sassou et Lusuba. Akumisi Janine Mabunda. Akumisa eko, akumisa eko. Na gouvernement. Akumisa. Malamu Kabila chaka ba jeune na bana basite. Mobutu chaka ba jeune na bana basite. Kabila le père yake chaka basi na ba jeune te. Non, jeune na basi le bel basa compétent. Basa compétent. Pour la première fois RDC vice-premier ministre ministre ya plan moi si Nene Nkulu. Est-ce que nani Mabunda zaki nani? Ministre à portefeuille non? Très fort non? Vice-premier ministre là on ministre va combattre étiquette. A tu as salaire à ministre de vice-premier ministre. Alors un salaire à ministre. Yo boya ga Nene Nkulu po au côté la bati. Ngala côté bati. Kasi po yo lo ba kende ba bandima Tshisekedi ndima AFDC oyo ya bato balongwe pa bati yo sepela na ngote faki bati ka bati sala mambe. Mais mon salaire mon FCD bati. Faut de l'égalité ça là. To banga nzambe. FDD ya bati. Fallait pas demander bati. Parce que le bati a aucun Kabila te. Quand Kabila a su na rambo, il faut dissoudre yango azo sisa bati carrière politique nyos. O ka su bati a aucun akela mungu na nzungu. O ba bena ko polo lolo. Yango ba Nene Nkulu na ba Steve Mbikai ba wimba ministre. Ba Steve Mbikai mboka bango ba sane ba lingi moko musu ezali. Nzambe ebele ko saka. Wando ina. Moi c'est Steve Kambanga par contre, c'est pas Steve Mbikai. Quand il y a un chenda kombo. Yo comment na longwa ngefa sa moto John. Tuna kombo na ngani? Tatuka bishi. Bishi wewe. Wewe akawaika. Bimpa. Bimpa ndeko bimpa. Oh video lo ba wewe lo mjibinji. Prophète John Ngefa. On avance, on a compris les discours il y a Fachi Lelo to poussa na siko mo mukie pe na mamba politique ngo ya mboka. Mais elo mo pe Fachi alobi wana très important. Abi azo ndenge ba député provinciaux baza ko longola ba gouverneur na ba province mususu ezo bangisa ye. Po azo mona ngo eza lokwa po balingi ba déstabiliser mboka olobini. Mais effectivement, gouverneur Azali représentant chef de l'état na kata province wana. Ozomona eza kwa rando moko boye ato bango solo mais il y a tellement c'est lui le grand de la nation il y a tellement ce qui plan moko diabolique ezali ya tellement là pe ya solo ndenge bazako sala boite suka ekoma nini ko déstabiliser ba ministre na parlement simani ba kwela ye moko président il faut fungula miso yango bible lobi na kati ya mukanda na Jacques na Ephésiens 5 verset 1 toi qui dors réveille-toi il faut fungula miso na parce que pour gouverner mboko kwa Congo kwa couvrir continent et bino bobagi ye fa dissoudre parlement après une année a ko dissoudre yango te parce que bana ba corps
accord tango bo signé ezaka biloko mibale ou bien soko boy accord ou bien bakangi yo ou bien babomi yo ezaka biloko bo mibale ou bien okufi ou bien babengani na pouvoir. Alors ye tala no chuna ramba za wana Kabila tous les généraux ya ye yebisanga général nini ya Tshisekedi a côté a nommé pour Kabila mon colonel hein a comme c'est général hein na repère exemple Elvis a colonel oyo azali na province azali colonel na Kingaboa bakasongo ba colonel abimi bakanya ma colonel c'est rais na ko ba généraux est-ce que ni batu wana ba comme ba pété wana ba contre rais hein baba soda mboka awa ba soda mboka ezalaka te asangisa ba général Mobutu ya Laurent oui bazali ba général Mobutu bazali kwa beluki ba général pe ya Kabila ya Kabila le père bazali basikatenda bazali na bakifwa des appels ba général ba généraux pe ya Kabila le fils yende atonisi bango nyonso oya nomi ata moto moko te siko soda oya azaka na tête moto apesa répéter azaka toujours côté na ye mais azana on a 3 ans na ye 3 ans que nega bulu yeke na lobby 3 ans wana ko ne bulu yeke kaka parce que sala pona président a sala musala malamu toujours lobana ye toza ba sakoli na nzambe toza contraté pour te ah fallu la kei ba pesa sanction économique to très fallu yo za bien oza botel na yo mais moto sanction économique moto ali kama tembele microonso na kati ya mboko yo nini selembao hein mbo dollar ko yate pétrole ko matabia ko mais yo kimi na poto ke ba pesa mbo non so bo ba sanction ba sanctionner bino mo kuna pe no peuple to boyango ozomona to boyango Steve to boy makambo wana mais bat baolo ba mikolo dollar et mati et romina ba 17500 mbokezo kende bien te mbokezo bien te parce que alliance za mabe fachi do sala ye mon côté bato na bazo ti bakana na bien so qui fachi avec contrôler parlement avec contrôler sénat ba gouverneur provinciaux hein na ba ministre provinciaux et ngaki fachi parlement mabundi pour FCC majorité na parlement FCC mabunda ata mabundi ndenge moko tikanga na loba Steve hein na mabunda na mabundi ndenge moko tambwe mwamba asimbi sena bato 99 bazaba bato FCC moko ka Tshisekedi to kamata gouverneur provinciaux bango nyoso sauf moko ya Kasai moto ya Kashi nyoso ya FCC to kamati ba président provinciaux nyoso ya FCC kamata ba député baza majorité yebisanga Tshisekedi loi ni na repesa ngo ba adopter hein parce que partage de pouvoir na constitution république ezali kala te baba kiungu azobanda musala kiungu wa kumonza azobanda na société nationale chemin de fer hein kiungu azobanda yango kala te kaka signature président kala te azobanda yango azobanda yango est-ce que ministre pe akokanga signature président soki président azako peser akokanga te soki président azo peser te bakokanga yango donc facha peser mais mon ami hein soki azo peser amila kisaki azo peser un ministre akaki signature na ye oyebi olenga ko azaki ministre ya transport na Kabila bakere réunion de ministre olenga ko alinga marqué Kabila 4 réunion de ministre abi na kosala ka réunion conseil des ministres soki olenga ko balongoli donc azaki fort balongolo olenga ko ba représenter mosusu ba continuer c'est comme ça soki un ministre un chef de l'état élu par la population soit disant élu par la population yo nga signature même ba nommé allez alongola na musala. Voilà, prophète John Ngefa, tu dois comprendre que les dollars ont créé des problèmes dans le monde. Parce que bonne année en haut. Non, papa, bonne année. Nalia Rengbele. Hein? Nalia Fufu, biloko ya bandundu, na biloko ya Congo. Nalia Rengbele na Mosombo. Mais Kabila tikeli biso Rengbele awa na 500. Nchesa 500. Le nchesa awa na dollar 17000 et comme 1200. Na rotona ndenge. Na kolia nyimbele balende ngini ba mega pe mati mega mati balali ka ba matisi yango mboka sa contrôle mboka na libongo mboka na mopotu mboka na frondondo moboleya frondondo je se dit membo mon lobby tolali ka toko mega mati tolali ka toko mosombe mati mega to bando somba 100 mega 1000 francs l'autre mosomba na 1270 1770 mega tout ce kendele wapi peut te personne qui ont pas personne à côté les mains ministre économie mais personne qui en parle nous sommes où là
Confrère John Gefa, tout changé chapitre, tout un dossier Mike Mukebai, honorable Mike Mukebai Nkoso, que j'ai sali en tout cas, vous avez mes salutations depuis CPRK où vous vous retrouvez maintenant. Évolution est commune, honorable Mike. Bon, évolution honorable Mike, tu as secret en soirée. Merci na diaspora. Oh, bon, ça là qui quand même tu changes les cigares passi, à quel est cigares moussous. Parce que alors déjà 11 a commis à 10B quand même. Kolo azolokum. Kolo apambola bino. Bon tu vas participer. Tu comme le deuxième épisode. Na mona ki avocat na kotala ngai awa. Na bolingo bande kona ngai to lingana. Mobeko nzambe atiki biso yango wana moko. Soki na tangi mobeko yango na mukanda na Jean. Jean atangi biso mukanda oyo. Mobeko Yesu atikeli biso moko na kati na mokili avec promesse ezali bolingo. Soki tozangi bolingo tozali eloko ya kukufa. Tango na tala ndeko Mike azaki mosantu te. Azaki de bambebo ya salaki mais tosengele bolimbisi na kombo na Yesu. Ya mibale tolobi boye. Soki totali kaka Mike esika ye azali totika ye toko regretter molobeli ya sango azalaki ndeko na biso oyebi 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 4 alobi na 4 alobi l'amour est passion, l'amour n'a pas d'envie, l'amour fait tout. Et surtout comme Galates 5 verset 22, le fruit du Saint-Esprit c'est l'amour, la bienveillance, les bonnes œuvres. Tobo sana eleki total ndeko Mike avoka yo tala ngawa Mike osamba lendi grâce na makele na Steve, grâce na makele na ngai, grâce na makele ya Tejana, grâce na makele lendele na ba journaliste bazali pende ba véritable journaliste parce que ya misusu bazali fobo ba misusu ya frondondo na ba journaliste ya solo oyo bazali kosala. Alors pona kosenga ba réaliser ye inimilité na ye ezali impossible. Parce que à quoi balongoli bakozong sangote. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est que l'avocat m'a dit. Tout c'est la liberté provisoire. La liberté provisoire ils ont na caution. Ba pesa la liberté provisoire boité. Au cas bakosenga bandimi liberté parce que Mike il est malade. Il n'est pas en bonne santé. J'ai dit et à haute voix. Hein? Il y a pas place à Vandaki, bato baliaka vungule. 20 batavungule batindi ki bombe ya carnet abenga kapinda mi pepo ya mabe wana yozo melango ozandenge oseki bazo boire ba gaz moko carbonique. Alors kuna ils étaient dans place moko ba criminel ozana bo konji kuna te donc ils sont déjà malades ozomona. Alors wa samba yango lendi tolobi boy so to tanga personne $1 non ils ont symbole on pesa 100 200 300 2000 3000 nati ban tout la sokoko nina bengai ozo kabiso oko participer ba boss Eric Lele house oko participer ba tamite mamalamu mabe ba tapoto ba la kaka mingi hein ba pesa kapenda na oko ndimate mais même na ba problème kaka pesa moko ba problème mais awa na Kinshasa ata moto moko zo participer et ça ma mingi mais ndeko Mike asaki molobeli ya bato ata la muka ndeni la muka ata moko te la muka basa boxi Mike kwa boxi mbongo penga sala ki marcha ba soutenir Mike ba pesaki Mike combien azwaki combien pe atremeki na combien on ba safu ba ni tala Jean 13:34 lobby je vous donne un nouveau commandement aimez-vous les uns et les autres hein oyebi bible biso susu na kati na Hébreux 12:14 la Bible ce que cherche l'intérêt c'est la paix avec la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Aujourd'hui, la paix avec la sanctification. Hébreux 12:14. Tout ça, les langues. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Achevons-nous tous dans la sanctification, dans la crainte, dans l'amour de Dieu, pour que Dieu écoute nos prières. Ce qui te ressemble à un déco Mike. Pour la tobi misaï. Au moins, makambo tali Mike. Le kola makambo. O tout ça nango sikoyo. Nazana bavuka na ye motamotema malamu akoki kobenga ngai rapidement contribuer tozwa 5000 €. Parce que topesa na avocat caution au cas
tant avocat va projeter yango basengi yango pas basengi ba pèse directement ndeko Mike à cause de liberté provisoire parce que il est malade. Alors ce qui doit dire que Doli makambo pe bazolo ba refu ba bimise libanda Doli il a 10 ans de prison ba condamné 10 ans de prison condamné 10 ans de prison le coup la pouvoir na bango Doli makambo kobima akobima il est malade on va soin c'est pas pèse liberté provisoire et si à côté de la liberté provisoire mais 10 ans na kosango libanda non na prison. Des poids, des mesures. Mais Mike va condamner notre parce que comme on sait Mike a dit bosso yango. Tout cinq n'a pas de bonne volonté. Bino ba journaliste c'est bolo bila yango. Moi je suis là parce que j'ai l'avocat de Mike na na yes kamoko, hein, de contribuer mbongo d'urgence na motema malamu, na bolingo ya Nzambe, na mbele ya Nzambe. Hein, to soki na kina mbongo ba kutino. Lokola mbongo lokola ba mbie, ba mbongo lokola ba mutombo. Ba mbongo kwa bato wana ba pasteur ba mukuna na kozwa 5000. Je passe 10 000 pas un qui va bimiser et Dieu me bénira. Mais malgré je n'ai pas l'argent, on a son contribué. Oui, pour ça, là, il y a mon opposition, il y a mon potumba, il y a mon commissaire. Il y a mon commissaire pouvoir. Il y a mon Mike qui m'a dit que la Kabila, Mamoko. David, il y a mon voix. Tatou, il y a de la qui m'a l'âme. Tatou, il y a balisi batona maman Olive. Ah, mwana wana. Bubitila Kabila maboko na église. Non, betela Yesu maboko teto. On est où? Ça c'est prophète John. On est où? On est où là? Voilà, prophète John Ngefa. Mais tomoni ba conseiller ya Fatia bakanga ba mpona diamant, babimi. Tomoni oyo ndeko na yo Mokia akota kiawa abimi. Tout le monde est héritier qui a commandé dans la prison abimi. Mais Mike a pour la diffamation. Oh, bah on va acquiser. Oh, les infractions sous 46 mois. Na droit pénal ya solo. Ni ni ça la qui est. Les aïe dossier politique. Mike a kangami, moi qui abimi. Tout le bika na moi qui na kota moi qui na lobi na lobi Mike abimi. Moi qui a lobi les aïe dossier politique. Mike a na benemi belé. Hein? Et puis deux na moi Mike même à la mouka. Ba leader na moi na kata complot. Parce que dans le complot bazali fort Mike Yakobi. Hein? Ils ont quoi Yesu na Barabas. Pilate atali alobi moto azali innocent. Moto azali juste. Bato bakangeli Yesu kanda. Po abikisaki bato alesaki bato. Tikana beta ena zokisa ye. Na mobeko na biso na bayuda na Pâques. Il faut ba libérer un criminel moto mabe. Dans la robimisa Jésus na bapota na Barabas. Je crois dans le bateau de Caïs. Au qui contraire. Administration balé, Tolingi Barabas, Babosa que Barabas a violé qui passe na bango, Aboma qui assassin. Pilate a tenu bango, les camotés Barabas a sauvé Marocain. Mais Makina a moto innocent. Et au quoi parler? Biso na bana, Israël a la kimia. Israël a kimia te. Babosa que Makina Yesu. Et quoi y'a qui na mitu na bango, Batiki Barabas. Bombe quoi qu'on a mis contre Israël. Qu'on a mpeta na mpeta. Voilà, celui to tuni yo zara na avocat Mike. Nani na funda Mike, problème Mike zara na. Dossier est belé. Mike mon papa souki belé na kati. Monante. Ba c'est belé, ba lancer ba dossier belé. Il y a un coup de catation. Il faut na ba ba casser ba dossier mususu wana. Pour attaquer na dossier moko possibilité parce que ba attaquer parce que mi dossier to belé ba dossier wana ça là un concours idéal donc da droit pénal na bata droit pénal yango hein na droit pénal tendo bando ko la constitution déjà boy non yeko liso pe droit voilà c'est bon ngali nga tanga ngo bien autant que ça na code pénal code pénal ko tanga ça deux fois par semaine mais na monogoni anglais na ligne anglais na 4 mots biso to comment how are you I'm fine fine. And you? Nasuki wa. Prophet John Ngefa. How are you? How are you come? You speak English? You speak? Where? I don't speak English very. Hey. I'm a Frenchman. Nasuki wa. This is Prophet John Ngefa. Prophet John Ngefa, the Bishop John Ngefa. For you Englishmen, he is Bishop John Ngefa. Big Bishop and another prophet. In English. Bishop Pelingenduna Poloso. Na ningo so baze belé awo. Ba gege baze belé avandanga baze belé tolo batolo bate. Ndanga isu. Ah. Kite.
na maman moke d'accord na koma na bord makasi so chetembe na tata yati akoka Olega Adolphe pe dada fatema na wemba mais c'est là okate bolingo ndanga yo tumba mwezi mbia yakangisa abatu tutata koma mutu akangisa abatu menzembo yembi tebi mkono koma mutu bazomba batu yoso ngata koma mutu te ko balimbisanga pardon ozomona oka deuxième jour na yakine mawa nazongi na sengo olakisi ya mine ono de gega de benga tata yako Prophète John Ngefa il doit en tout cas tous on a besoin non en tout cas Prophète John Ngefa doit être là le quoi beti masola bandule to kota na dossier moko Prophète John Ngefa azali pasteur on va encadrer Papa Wemba na vie spirituelle. Papa Wemba nous a laissé ça fait déjà 3 ans mais en ndeko moko azara misia mukila bon wana GF Ifonge azali ka koloba mabe ya Prophète John Ngefa bino mabe ya prophète pour ya Papa Wemba bino bat bozala excusez ya Papa Wemba bino bat bozala ka wana boyebisa biso na vérité bat baolanda Papa Wemba sala nini pour le GF Ifonge azo bimisa oh bino bat ne boko bimisa bon ngana koloba boye na vie ya musique bango tout baza bato ya moto bato ba monde mais Papa Wemba azali un chrétien non pratiquant croyant non pratiquant Papa Wemba soko kene makambo nzambe azali ko respecter nzambe mingi mais tango moto akufi botika moto akende kopema ezopesanga pasi mingi biso ne tokoba makambo Papa Wemba te oyebi Exode 20:16 elobi ne donnez pas de faux témoignages à votre prochain. C'est pénible devant la loi. Exode 20:16. Tango moto ya kufi azaki na bomoi bolobaki na ete asili ko kufa okomo pesa ko misama kamone akozonga suna bomoi tango Papa Wemba azalaki defense azaki na vie ye alobaki te ponani ye alobaki te ponani même ngana zo bela bongwani quand même GF il faut kaba ko bongwana keseni moto ya bongwami akosa outrage na faire moninga na ete nzambe aboy akosa insulte et pas moto ya kufite to pas ndeko na ete asunga batu sko nde balanda akosunga makima ala kisabatu nzela ya nzambe noko lobaka ye pazaki musicien abeta na quartier latin ayebaki misala pe salaki tanga zo na Papa Wemba kofi pe normal ya ote pas kofi asa normal na ko chercher kofi parce que Bible zo bisabiso na Romains 14 tout dans la Bible nan Romains 14 verset 4 dit qui es-tu toi de juger mon serviteur d'autrui si tient debout ou il tombe cela regarde son maître mais il ne tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de lui affermir apeki si yo moto juger moto surtout mosai nae soki yo kwei to atelemi etali ete etali nzambe ça pour le serviteur de Dieu tokei lisusu na kati ya Romains 14 verset 10 mais toi pourquoi juger ton frère et toi pourquoi te maîtrises-tu ton frère puisque nous tous nous devons combattre devant le tribunal de Dieu oko juger mutu te oko juger frère na yo te po biso nyonso na mokili ya masumu tokotema na tribunal ya nzambe soki Papa Wemba azalaki mabe soki asaki repentance na avant la mort na ye il peut voir Dieu soki enlèvement église ezali mais moto akufi yo tikaka histoire po okomata pasteur monene na kombo ya moto akopolololo eza bien te moi j'ai fui le prophète de Papa Wemba c'est ngai na prophète de Papa Wemba akende na Abidjan te akokufa c'est moi c'est ngai na cadre spirituellement ngai tuna Yurjak tuna ba musicien nyonso Christian Lema ba Christian Lema tuna bango tuna mwasi na ye oya mibale Amazon te tutu azali vivante na France akoyebisa bino ngana zo telemba na hotel ya Papa Wemba akoma na période mo dans te yona tango na hotel ya boye alobi ko pesa mabonza te ye mo zo pesa mabonza na ye azaki dina pa ya nzambe pourquoi moto ya kufa kala obandi ko bimisa mabe na ye azali mosantu mais que dit la Bible Romains 3:10 personne n'est juste devant Dieu nous cherchons à faire la performance perfection nous cherchons à négocier avec Dieu nous cherchons que Dieu nous attire il nous pardonne nos péchés mais ceux qui ont commis condamné bateau là
pour moi il n'est pas un homme de Dieu. L'église de JF Ifonge là. Nayebi te peut-être esika moko te nayebi te. Nayebi esika eza te. Mais eza malamu te. Yo na église nous là. Ngai yesu ye na église na ngai C'est na tout nit. eza na chef kinzoto ezali na avenue Yolo numéro 206 bureau makambo tu ezali wana kotanga communauté na boyi bato babandoki baza Détango bien venu Yolo. bon c'est bon Yolo mosu eza kuna kapela. Prophète John Ngefa, pourquoi bino basali ya Nzambe bozaka kotanga ka mabe ya batu ka kofinga ka boye lelo to banomona ka ebele ba serviteur ebele bango bafinga ka baninga na bango mususu ole ya hotel ya batu Nzambe. Exemple quoi nani JF Ifonge. te condamné yango même nga nazo ba liboso mais je suis pas saint naza moto okutaka pe na mbeba mais la kosenga pardon parce que personne n'est juste devant Dieu mais tant que condamné bato ko finga koloba eza malamu te ce n'est pas catholique eza bien te yoga sanga finga moninga ne sango mais mabe tondi wapi homosexualité uti wapi manger uti wapi sorcellerie uti wapi mabe tu uti wapi c'est ça tolingana. Est-ce que vous encadrez les sous-musiciens papa ou mao batikala vivant atana ba prière ba nini obenga ata bango ata baba na poto kaka yu Jack oyo nazali na ye azana na Kenya mais kaka yu Jack mais batikali nazana contact na bango te on a personne quelque contact na nani Christian Lema na poto bon soki opesi na kobenga na kobondela nga na prophète père na bango na kusana na bango mabeza te ata ba mission ba na kina ba wadire mais pourquoi ba na église to sambela nzambe papa mbaza ko epa na chef kinyo na bandaki il priait chez moi moto ya mokusi comme na benga ina ni wana abali pe wemba banzembo ebele papa wemba wana nani Pacheco c'est autre azali mokusi boye azali directeur cabinet papa wemba joint il chantait français na ibane bango yoso soki baye pa na ngai na mikuma na bango to bondela nzambe ba continuer mosala oya kin pe fo ba bimisa disque il faut pas bimisa problème ezate mais sans kobanga wemba azalaki icône star de star moto mongo na Congo oyo apare l'homme makiadi na Rochero tabulei oyo kokana papa wemba azate pourquoi batanga pe bambe ba musicien musu bakufa te lelo ezaka papa mais papa wemba azali icône azalaki musicien moko international lwambo pa prêtre olambo prêtre na tango na bango yem azalaki na prima cour mais prima cour motaki nango ni lwambo na bandi te na lobi vérité po bino lingi vérité to ponani yo baka papa wembo boy na boy te papa wemba nga azali ko cadre spirituel lebisa nga lwambo asambela asambela makari makari nzambe malamu prima cour nzambe malamu papa wemba azali catholique azo prépare na église de réveil na JV master abe koko master abe koko menga nakuta na abe koko te parce que na cadre na ndenge na abe koko na ndenge na abe koko bata moto biso bonta moto esprit saint esprit tokozikana bandi yo bani solo kela abe koko ma mais abe koko na lobi te yo solo bala JF Ifonge te na lobi ya batu nyonso abe koko to cadre loko mbuma moko biso na kei to tikai bana bitike to bokola bana musuba ezali mais oya koloba papa mabe ezali mabe parce que ngala papa mba koleka mutazo loko na yebi papa wemba mingi koleka moto makamusu na solo na papa wemba na ko bimisango te biso na ye pesa JF Ifonge ka conseil na pesa ki papa wemba ba conseil alobaka loko moko wana na ko bisa bino te comparateur entre basi mwasi na PD donc na ko loba pe yango te mais na pesa ki conseil makasi et na telemela ki yango na makasi ko loba yango te papa wemba kufite batika ba wei bakende kopema bazela enlèvement église ou bien jugement suka ke ko bebisaka réputation na bango boye soit disons mosali na nzambe eza malamu te nzambe asepeli na yango te. Voilà frère JF Ifonge moi conseil azape moninga no serviteur de Dieu aza moninga no serviteur ata moninga te na opesa te Bible lobi Amos 3:3 bato yi ba otamba te so ba ko bakabwa mais aso yesko yo consacré pasteur po ndiye pe no ba consacré te akane pa pasteur ngai te nka ninga biloko sentiment nzamba kufela basumu akufela basumu ke bato ba se repentir sincèrement mais lui il s'est repenti mais ko finga bato ko telema ba oui là c'est contraire à la parole de Dieu. Voilà pasteur JF Ifonge prophète John Ngefa réagit quand même c'est pas trop bien de dire les mal de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Il y a cette émission, prophète John Ngefa PTT, na ko bimisa 6600 volts. Ça c'est vraiment bien. Ataka mbala mususu boy, innocent. Parce que moi je suis consacré, un véritable ministre, un défenseur du christianisme et prophète du peuple congolais. Ozomona na pesi conseil atika.
alanda mais ya bakala papa yemba ba misi ebele bandoki batondi wana hein bandoki ebele batondi awa hein ba nécrologie hein oyo bazo évoquer ba esprit de mort baza wana hein na moto ya kufi mais comment c'est non expliquer na lobby yango oyoki yango oyoki ozomona nenini nécromancie voilà baza wana ebele ce qui évoque les morts hein et ba na ibipete no ba kasi na ibite kasi no ba ibite non parce au corrige c'est bon na boy c'est entre expliquer ngo pour nani journaliste et invité na ye vient à petit bon c'est na comprendre alobi la bango batali fo batondi wana batafrom batondi wana hein papa mettait un grand responsable un grand icône de la République du Congo Makenzi la naïe mais ça vous semble dans hein atika ina paix hein atika ina paix hein ozomona awa na Congo à part Taboulé à part Rochero Taboulé na Luambo Makiadi moto l'équipe papa mbazate hein te lutuma ki azaki nde azobeti azaki moto koyembate mais na mungongo hein na ba oyo 100% star c'est Mose Papa Wemba. L'homme a bêté 52 pays du monde, c'est Papa Wemba. Hein? Bon, monsieur, on a bangota suika na kina bête na Zenit à Zongia. Hein? Est-ce que bête na Croatie? Hein? Est-ce que bête na Afghanistan? Fali pas bête bien. Ah, bien c'est le bête. Te ba fali ba bête te parce que mboka na yé. Surtout continuer ba bête. Non. Na linga rolo ba mambo. So ki bazo beta mboka eza ba beta mboka bato bazo kufa te papa. Ba billet de G6. Hein? Mboka o bato bazo kufa te. Soki ba diaspora bandimi yango c'est le problème. Hein? Il faut baser là, c'est le fait et contre niveau yoso. Boyo kané kota bisoto loba. Voilà, un mot de la fin par rapport à cette émission prophète John Gefa et puis au PC ba numéro na yo ba musicien o natanyo na bi ke bata la émission oyo même ba na kine ba lelo fort ba bi wana pasteur na biso ba bango ba yebi ngai c'est très bien pasteur na bango na zai tant papa mbazalaki na sa prière ba musicien ne bazinga ki je prêchais ba musicien tout bazalaki ba yebi ngai hein numéro contact sur ngo ngai on a un problème spirituel état de droit tsike da lobby to kolandela yango WhatsApp na ngai 0043 89 610 49 41 numéro mosusu 0043 89 81 857 26 78 pe numéro mosusu 0043 99 42 937 pona mbote na pesi mbote na mama na ngai Edoxi batondoko itojo aleki basi nyonso mokina kitoko na pesi papa na ngai Ngefa Galekebi Barthélemy na kati na Genève mbote na pesi bandeko nyonso bazolandela biso mbote surtout Papi Ngefa le grand prêtre Laurent Soko et puis na pesi mbote le susu na Eric Lele boss de boss Lele house ne bio mona Tatiana so moni pe ngai sala bien house wa yende makambo Eric Lele pamola yo yende makambo boss tranquille John Ngefa ku miso mingi Tatiana to pesi ya suka oyo tozo pesa mbote na otobengi ya toto de Panama yende njoko na mami bomolo B52 grand prêtre mais premier partenaire nanga no verse oyebiye kolo apambola yo sunga bana nde osala kolo apambola yo et puis na mbote ya suka oyo nazo pesa na diaspora nyonso na mosabo sa malamu mpo ya Mike kolo apambola bino pe mbote ya suka nazo bongisa pona kovanda malamu bokoto tobengi Egai Sola le grand chocolilo ntula nina bengai simboka gri 6600 volts yende makambo Laurent Sokoko boss patron milliardaire millionnaire congolais Sokoko makambo Mike Yohana ozo kangai sala bilio $5000 epane lokote ezo kola zolonga lienje na kata makolo Sokoko Laurent Sokoko boss mbanda kezindi place yo vandaka ni Kongo asawana na kata veni na biso ruki mai banjombo na mimbiri bakomi kobimela bato donc mawatro il faut intervenir simba oya boy akamati grenade
akosi na zone eko panda na Rwanda na Uganda na Congo te. Merci, c'était prophète John Gefa. Merci à Odette Lessa, la Mégane depuis Suisse-Irlande. Merci comme ça à Franck Stema et Dissouka, les top managers. Merci à mon vieux si, à Moulex Aigle Noir. Donc mon vieux si, Talaraba Fetio na Ebio, Solo l'Arabien Kouloutou Nangaï. Merci à Banque Mondiale, exemple à suivre depuis les États-Unis, Houston Biembe na Newsland. Merci à Père Louis-Marie de Jésus à Paris. En tout cas, à la base, vérité en face. Il y a Steve Kambanga. Donc merci Nabino, merci à Saddam qui a filmé cette émission qui sera réalisée par Chaton Kolo. Merci, on se retrouve très prochainement. Nabino bandeko kana to ba puissance ya liloba leki ya lisasi. Tokutani mbala sima. Bye. Tosebela ndamu. Oh, on a déjà vu la base de 6. Ali ozokenda ngo kobomanga. Loko nyongezanga mitata yo moko. Te uzinga di pa pistolet. Loko nyesanga notice. Ba contre indication ezate. Oh, ce que yo mela kabloka mabe? Yalo wi. Nazo zelo na 4 landa ngai. Olukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Alekisi non pakanga makataka na soko na kabilamba ya kanga makaka ayo moko vraiment solution de Jésus amat solution yango Maxi Bio Café ndeni ni lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire dans notre traité faiblesse sexuelle hémorroïde. OK la solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non, talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi bala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Tomelaka na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bandeko tomela yango bona santé na biso. Ezali Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura